likambo ya conclave oyo ba chef d'état ba outil ya nini ya EAC. D'ailleurs je regrette regrette na ngali boso pourquoi le président Félix Akotia biso na kati ya communauté wana. Ah bon? Tokoya kota communauté wana te pour faire quoi? Bato communauté wana eza composé na ba pays oyo entre guillemets po baza ko agresser RDC. Lokola Rwanda, Burundi, Uganda ba na kati. Et biso toke kota na communauté wana point po auti kota biso na 2019. Tokota kuna ko lukana on. Conséquence il y a force régionale où zoya na est. Est-ce que bobi cause na bobi charger bozo charger Denis Mukwege les sous pour réparer ba femme victime de violence. Ba militaire on a tout bazoya ba otika basi na bango na mboka na bango. Ba koya violence ilikuwa basi bazana est. Ndere tout kwa kosankisa ba groupes armés lelo yango eza na est. Pour le bien ça la Fox. Olie bilialia retour nango eza lelo. Ozomona ndeba de connexion na est ba souffrir. Puisque ba lobito ça la branchage. Bazu. Madame, mais ce qui Congo komi boy, bo intégrer mutu. Moi Darama je suis capable de ça faire rébellion après besoin na Fox na comme chef institution. Non, ça prouve que l'histoire de l'Est là, l'histoire de l'Est avec Ouganda et Rwanda, je ne suis pas d'accord avec ces deux pays puisque bangonde bazo tripatouiller makamotali Est bazana posa minerai économie na bango ekola. Ouganda et Rwanda bango nyoso bazana posa économie na bango trop. Mais bino na kisasa bobeta tango ke la RDC est agressée par le Rwanda. Mais yesi kwa za en face na bango frontière pena bo bango wana ba vandi. Et puis atali bo na pena munduki opé eko sa pe opération. Et alala epongite alaki si type wana c'est un héros. Na biso ezala qui infiltré depuis 1998. Banaka le lubama. Donc ndenge eza boye il faut to sala ménage makasi. Bato biso to ko bunda na bango. Bande ko na bango la plupart baza ba commandant na est pays. Omoni inconvénient eza Bah festival quand il y a culture non bah journée portes ouvertes oui ko za la salle oyo ba tche ba stang oyo wapi ba minerai ya mboka na biso différents minerais par biso moko déjà tozoye ba ke minerai tel les ala boye ou to bengi pe ba pays mususu ba yé pona ya Congo yo eza ya biso même musée Laurent Désiré Kabila tanga yaka wana mboko ayaka na ba Rwandais na mboko yo suka abaluka ki azonga ki mutu alobaki mboko eza bakoko batika donc ata eteni moko ya Congo koki koteka mate lokola bakoko na biso bateka yango te batata na biso bateka yango te biso bana elelo to ko défendre mboka na biso tina sacrifice. Correcteur News TV awande correction yaba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour. Rachou la caramel, correcteur News TV, maye ko sala mapenza na mboka et toucher penza mokili. Hein, bande ko na biso boali banda mboka, boko tina ba message, mboka na biso na est passer leki gouvernement koloba nini, toki ba mesure ko tellement ebele, bato balata ici subilamba oyo ezali bongo ko lakisa. Teke moto ali soda, policier, topé militaire, ndenge balobaka, bato balata ici soutenir ya zonkionté. Balingi lisusu koyoka te bato baya na ba propos ya xénophobie, c'est-à-dire ko benga na ba Rwandais na mboka na biso. Balingi ba propos ya haine tribalité, ba pekisi nyonso wana. Alors quelle sera l'opinion, le point de vue ya ba mboka? Tozali na kati ya palais du peuple tokozwa bongo point de vue ya bayi bapandisango moko na moko tokokuta awa nde yango tolobi tosola penza bongo masolo etali bongo kaka nyonso pona ko soutenir bongo FRDC pe tolobi biso na Correcteur News TV topesi FRDC maboko tokozala sima na bango pona ko soutenir bango na mosala bakosala toyebi ke mingi bako tika pe bomo ina bango pona bongo lokumu ya patrie yango tolobi tokopesa pe lisusu maboko na mokonzi ya mboka bakisa lisusu bongo mayele belé pona koyeba ndenge nini ya kobatela mboka na misu ya banguna. Alors toyokaki bila biso na bino conclave esalamaki ezalaki bongo nyonso wana mokonzi ya mboka to pe gouvernement ekati bongo relation
to pe ba accord na Rwanda parce que balobi ke Rwanda yende azali bongo ko tia maboko to pe ko pesa maboko na ba 123 pour basala biso ba congolais mabe est-ce sil bongo ko bomisa bato ebele basili bongo ko kufa yali passe na motema bazali bandeko na biso nini esengeli ko sala po ke kimia ekota na est po milinga wana e banzi lelo te na boende plateau ya lelo ekoyamba bongo bapandisango oyo batraitera bongo ba question parlementaire na bango toko découvrir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire idée nini bako pesa pe na gouvernement to pe na FRDC pour que kimia penza ekota na ngambu ya Est. Merci, restez-nous toujours fidèles. Nakoyamba bongo moto ya liboso ezali bongo mwana mboka Guillaume na kolinga penzo sa entraîne na yo ba imboka ba kolanda yo pesa bango mbote. Bonjour, na bino nyonso boza kolanda biso na pokwa lelo toza ko maniola muke likambo ezoleka na Goma, surtout na Nord Kivu na territoire ya Rutshuru. Et l'on a bandé connu sur tous les plateau. Bonsoir maman na CPI. Merci beaucoup mon amboka Guillaume, vous allez bon pongo mo pandisango traiter ba question parlementaire mais kasi na kozala mongo mo pandisango ali pe moto saka ba analyse. Mboka na biso ki bato lobi Uganda Bunaganda. O bato bakoloba ke nani mapinga na biso basili bongo kokamba bato kutu bakozonga ba lobi ezali bongo lokuta. Bon, oyebi yango malamu awa na kolobela yango bien lokola toza na soutien na mampinga na biso yebi ba terroriste ya M23 RDF armée rwandais o ba s'attaquer na mboka na biso na cadre ya M23 o aussi ezalaki déjà elimwa kala ça fait 10 ans passé yo za ko bosana te mais na yebi te so ba ressusciter ndenge Jésus a ressuscité aka mais to yebi ke ezali armée rwandais na Kagame en tête ne mutazo sala makambo nyonso wana mais to kopesa matondo mingi na mampinga na biso po baza ko bunda kuna na front pour l'intégrité territoriale na biso ezala préserver. Est-ce que penza ya solo penza mapinga na biso ko longisa mapenza kuna na ngamba? Mama Rashumboko eza mboka na biso faut yeba ke Congo yo eza ya biso même musée Laurent Désiré Kabila tanga yaka wana mboko ayaka na ba Rwandais na mboko yo suka abaluka ki azonga ki mutu alobaki mboko eza bakoko batika donc ata eteni moko ya Congo koki koteka mate lokola bakoko na biso bateka yango te batata na biso bateka yango te biso bana elelo to ko défendre mboka na biso tina sacrifice suprême. Donc ce qui Rwanda ko décider ka yasilisa biso bakosilisa biso mais il faut na sala moi part des choses muki oyebi ke biso na Rwanda peuple rwandais to na problème te po biso ta na posa na bango pe na posa na biso toza condamné à vivre na bango ensemble. Mais bato ba lobi ke ba kata bongo relation nyonso yo ko lobi to ali condamné à kozala na bango to kozala na bango problème na biso ezali Kagame na gouvernement na ye. Donc ozomona ngai yo na koloba na bandeko ebele baza kuna moyen na loba bakomona bango ezate po sinon ekozala bien te na bandeko na ba vivre kuna baza à l'aise comme population. Problème na biso ezali Kagame na gouvernement na ye. On se comprend de bisika problème na biso ezali mais na peuple rwandais toza na bango problème mon côté. Soko ke na ba frontière na biso ba échange salema de tongo alobi na butu ba basala ka échange donc problème moko ezate. Est-ce que mon tata yanda ko soka za mabe? Est-ce que ezali te ko lakse ke ndako mombeza mabe? Te wana zo na sens wana ezana sens wana te. Biso to ya pays démocratique. Biso toza hospitalier to yambaka presque be colonie so to yamba ba réfugié ya modèle na to yamba ba ko sikisa na ba haïtien ba fana na mboka na biso awa donc ki hospitalité na biso na mukili mobima ta mukili ko ndima ngote mais biso toza pays mais tozo sila likolo hospitalité non to ko sila te na yebi ke mampinga na biso ba kolongwa bitumbo biso toza nango contre Rwanda to kolongwa yango mais essayez pena ko sala nini pour que kimiezo nga po makambo e bandi lelo te kimia po ekota na mboka na biso esengeli kopesa makoki na basoda na biso makoki nini po balobiki bazora salaire bazora salaire matériel il faut ko motiver bango lisusu faut ko soma manduki donc il faut to sala rapport de force mais toyoki balobiki biso bapekisa mboka esoma mindu non mais nakutaki kolanda communiqué ya MONUSCO balobaki baloba baboyande ba groupe armé basoma manduki mais gouvernement congolais koki ko soma manduki baboyande ba groupe armé basoma manduki mais tant bino boko soma il faut pas certifier pays wana certifier que manduki to teka ngona compte ya gouvernement ezokoya na maboka ba to mona ki bongo kala mingi te balakisaki biso moto yo mokili comme la mokili oyo soda o atiraki 3 rwandais OK
toki kala mingi te balobi famille na ye telemi elobi ke ba kipe bango te feringi ba dédommager bango est-ce que déjà na no boye mon soldat na kati ya front a cause mon soldat kokite est-ce que famille yako est-ce que ezali pena ko pesa pena makasi pena na ba fa de se basala bongo bon c'est dommage eza biloko yo il faut gouvernement na biso abongisa mais na ko yoka na ko betelo mwa lisolo moka oyebi est-ce que eza ba politicien congolais eza ba journaliste congolais est-ce que ba yebi penza makambo elekaka na est naza na estime que non batu ba yebi te basuka politique na Kinshasa po na moni batu basa ko critiquer chef de l'état non akeko signer ba conclave ya Nairobi ake ko sala boy est-ce que ba yebi géopolitique oyo biso toza na yango biso armée na biso ezala ki infiltré depuis 1998 banaka lelo ba maka donc ndenge eza boye il faut to sala ménage makasi bato biso to ko bunda na bango bandeko na bango la plupart baza ba commandant na est pays omoni inconvénient eza côté na biso wana na kosenga entre temps moi la mboka Augustin Darama sala bon entré na ye du côté droite pour na bandeko ba yeba ke ezali penza li solo to ko sola pena na ba yimboka ba pandisa ngo point ko yeba lolenge nini biso pe na ngambo lezo ko bakisa moi en plus car rapport balobi il faut te soutenir FARDC to pesa maboko pe na gouvernement la biso yango wana ezo senga réforme sala manakata armée ba longola poso ke na est kuna bon ba ninga ebele ba komana kuna te biso bato za chance a kokoma kuna la plupart des commandants au baza kuna baza presque bato ya ethnie moko na yebi poso na lobi ba koloba eno xénophobie boy na boy ezo senga réforme salema ba longola ba oyo baza kuna po militaire na époque Mobutu to yeba militaire akovanda wana ko senga ba longola nani inane na place ba longola commandement militaire oyo eza na niveau est ya pays batina bango atana kitona na ba Congo bazui ba soda ya koto batie bango kuna yango nde to kosala rapport de force na Rwanda nde bango respecter biso ba o baza kuna yo komona ke bako kokate bako koka moi to minimiser bango risate bako koka mais infiltration eza ebele na kati na bango po eza lokola bazo bunda omoni so yo za ndeko na nga zo ko bunisa ngai en tout cas to ko bunda te match eza clair na au passage yango na to ya ko senga réforme salema na kati armée gouvernement na biso en tout cas ba diminuer ba train de vie ba institution nyoso ba bakisa moi eloko na budget o ezali armée pour armée na biso zo makasi soki to sali rapport de force wana to ko bunda malamu na Rwanda mwana mboka Augustin Darama ozali bongo mopandisa ngo peka ko beleka bongo ba question parlementaire kasi yali penda babi likama mabele makile gangi kuna ba basili bongo ko kufa pona yo ba imboka bakolanda ozali mopandisa nini ko bakisa babi pire nini ko bakisa bongo na botongi ya kimia na kati ya est Maxime mama la Carmel ndenge ba téléspectateurs ebele ba misano benga yo pona émission itali makambo ya kimia na est kimia na est to aborder question oyo to kota na bozindo ya mapinga o na français ou soit il falasi bobengi armée conséquence ya force régionale ou ezoya na est est-ce que boyebi cause na ngo boyebi charge bozo charger Denis Mukwege lisusu pona ko réparer ba femme victime de violence ba militaire on a tout bazoya ba tika basi na bango na mboka na bango ba ko ya violence ilikuwa basi bazana est yo kasi militaire akenda front akenda na mwasi akenda mwasi te basi wana ezala Soudan Ouganda ezala Kenya ezala ba pays nyonso ezala Burundi. Ce sont des femmes congolaises qui seront encore violées à l'est. Bozo recharger l'hôpital à Panzi ou Denis Mukwege azo réparer basi déjà. Prix Nobel boye sous battre les charges. Bozo ba monter ces militaires là après avoir kokende ko bunisa ba M23 au bozo lo bana yango. Armée na biso ezana un problème. Tozana problème logistique. Et puis Dédé, armée tozana ngo eza armée ba nationaliste té. C'est-à-dire armée est composée de groupes armés. Je vous donne l'explication. À 2003-2004, il y a un phénomène de brassage. Moi, j'ai quitté ALC, Armée de Libération du Congo. Namambi Matali, DDR. On se attaque à l'Équateur, il n'y avait pas vraiment des infiltrés. RCD Goma. Vous avez le gouvernement à l'époque. Boye bosali symbiose na kati ya nzungu moko ozu mingusu ozu zombo ozu nyoka ozu mwamba otie biloko wana nyonso na kati ya nzungu esali fox siko oyebi retour nango na libumu nde retour kwa kosangisa ba groupes armés lelo yango eza na est
pour le bien ça la Fox. Au lieu bilia retourne en les lots. Aux hommes on a des de connexion est pas souffrir. Puisque bah l'obito ça la branchage. Bazu. Madame, mais ceux qui congo comme boy, bon intégrer mutu. Moi Darama je suis capable de ça faire rébellion après besoin na Fox na comme chef institution. Qu'est-ce qui vous anime d'aller faire la rébellion? Qu'est-ce qui vous envoie d'aller faire la rébellion et après pour que Baba reconnaître que vous êtes leader? Je vois des gens comme des Rafat et tant d'autres qui foutent à déclaration politique. Ce sont des jeunes gens qui ont pour ça engager votre institution. C'est la recours na bango. Au lieu que Madame, si vous voulez des gens capables de gérer Mboka, qui nous ont battu oyo, bazana mais vide, bazana na maboko na bango, makila ezate. Bon, pour soutenir FARDC, il y a, je regrette beaucoup puisque ce sont mes compatriotes souvent bazoku fana guerre wana, c'est année des années, puisque les Congolais, l'armée est infiltrée, les Congolais d'origine bazoku fa puisque gouvernement na biso alingi tia politique na CT a formé que oyo eza ba nationaliste. Maman, ba jeune Congolais au baza awa. Bo recruter, bo lancer recrutement na ouest. Bo lancer recrutement soit na partie est, soit na oriental, partout bo lancer recrutement. Bo yebi que ça c'est un tel. Bo faire quoi adhérer bango na armée. Mais ba jeune wana ba madame, la Russie a pris beaucoup de temps pour être Russie aujourd'hui. Okay. Russie a eu une brutalité malamoko telelo boy a attaqué pour la seule tête qui bouge le monde aujourd'hui, c'est la tête de Poutine. Poutine a pris du temps pour étudier que ça a déjoué un plan, que ce soit sur le plan économique, que n'enga qui rouble et comme monnaie internationale. Sortir na crise ya guerre na est le gouvernement a recruté des jeunes partout. Oui, et à tika politique wana ko kende ko benga ba force régionale ko ya. Madame, tala oyebi bazo trupatio mabele ya Congo. Tango bako bandonya tango chaque jour. Espace wana nazo regretter que est wana ezo comme poto avec bruit à bottine. Mais ce sont des humains. Chaque jour kaka bruit à bottine, il y a armes. Chaque jour armes lourdes mais ces enfants là basi babota na déformation madame. Au moins ba déformation malformation dans l'hôpital. Moi ça que no bota bi bruit à yanez la kamabe ekoki ko ça moi c'est fortement. Aba artillerie ba armes ezo beta wana ozana zemi et provoquer au sali avortement, ce n'est pas bien. Nos sœurs de l'Est, nos femmes, nos compatriotes de l'Est, baza pena pour ça ba vivre lokola Congolais nyonso zo vivre na paix. Ce n'est pas chaque jour bokenda bruit à bot, chaque jour bruit à minduki. Non, pour na solution est exactement makambo ko kende ko zo accord autant de militaires. Non. Conclave ezali bongo accord ezali ke ezali na Nairobi. Yo ezali contre topé au monique ali na lutomba. Mais je suis d'abord contre puisque Uganda ozana de Uganda azoya na des unités. Bozana opération chouja na Uganda. Oh eza conjonctement avec FARDC. Uganda les sous kotinda force naie kozana kati force régionale. Et puis le mal encore que le commandement kozana na Kenya. Donc tala mopayazo na mboka na bazimu commandement ba PCI. La MONUSCO qui a fait beaucoup d'années ici. MONUSCO a kendo kota na makambo wana. Moi personnellement je crois que comme Uhuru Kenyatta c'est le parrain du régime actuel puisque là où c'est à Kenya qu'il y avait la naissance des caps vers le changement, on a bandé quand que non avec Uhuru Kenyatta. Donc makambo kozala moi bien mais subitement mode opératoire sur terrain ba congolais ba kozala mode de commandement donc ba konzina biso awa ba ko exécuter ordre commandé à partir à Kenya. Quand on bongo ba tie photo moke ko les réseaux sociaux ba to ba ko beta carte si ma ba tie sikoyo RDC na Uganda ba ko yokana contre nani RDC. Photo wana okosa analyse ni. Est-ce que Olandi Alain Mokurulinda ou porte-parole adjoint à armée il y a gouvernement rwandais. Il y a accusé Uganda. Alors bi Uganda mutwazana na makambo ya balkanisation RDC. A accusé puisque Uganda vous en êtes témoin tango rébellion et koti na mboka bandi ko sala administration. Balobi non à partir à lelo to fungoli frontière. Yo kasi frontière na ba fungoli ngapi? Si ba fungoli ngo vers Uganda. Gisero ni Bunagana ba fungoli frontière vers Uganda. Ba commerçant ba uta na Uganda na marchandise ne bandokota. Uganda za complice na makambo etali balkanisation. D'ailleurs message Museveni a pesibino. Message à Museveni est clair.
na conclave Museveni aye avec tenue militaire. Ça prouve que je suis engagé na kufa militairement. Museveni aye na jeune pour nous passer un message que non, aza prêt à kufa, ata bolobi aza prêt à kufa puisque Museveni Ouganda l'OTAN avec les IDF à l'est depuis wana ba IDF na Luana année des années. Basi la kate. Mais lui les Museveni, les Lona Kagame, c'est son ancien militaire, son ancien officier, il a envoyé. Atinda ya kenda kosala cour à renseignement na. Quelle xénophobie? Quelle xénophobie encore? Il fallait que ngana sili sa mat, il fallait que ngana sili sa biloko Museveni azosala ngona est bangona Kagame puisque en fait au moni Museveni eza le quoi journaliste à organe na yo na yo moko DG. Museveni muto asali ke Kagame akoma président. Ye muto apesa armement kende ko combattre Abiyarimana. Museveni muto asala nyonso atina Kagame son père et ses filles son père c'est un réfugié rwandais na Uganda. Atina kende osala cour à renseignement aux États-Unis. Kagame azalaki major na armée ougandaise. A formé pour na ko remercier tant babandi ko sala pression. Il a fallu que Museveni a remercié Kagame en tant qu'officier à Pesake armement. Kagame a gagné 70 km dans la ville de Kigali. À l'époque, le général Mayele avec les unités SARM n'a pas une opération avec les 500 contingents. Non, ça prouve que l'histoire de l'Est est là, l'histoire de l'Est avec Ouganda et Rwanda. Je ne suis pas d'accord avec ces deux pays puisque bangonde bazo tripatouiller makambotali Est basé na posa minerai économie na bango ekola. Ouganda et Rwanda, bango nyonso bazana posa économie na bango ekola. Bon, balobi li CCP le barabi bituma bundango moto moko te. Yo kolobani. Bon. Bituma bundango moto moko te mais na bituma musu pe basi moto moko yo e histoire à l'époque. Oh, ba kufisi mbula na mbula. Non, madame, c'est capable. Rébellion bandana na journée moko pe so bo décider que au moni mobilisation ba congolais bazoya na so to décider vraiment. To tia biloko na terme. Même si que les Congolais sont forts na front. Au moins pas na tout bayaka. Na ligne d'attaque, aucun étranger azalaka na première ligne. Batika d'abord bino ba Kolombo ka boza l'avant. Bango ba ina sima. Il faut retenir ça. Forces régionales les oya bien sûr, mais ce sont les phares de ceux qui seront en avant-plan. C'est-à-dire bango ba kubanda ko attaquer avant forces régionales aya na appui. Ozomona, ça prouve que mbongo tokobebisa madame mais bino bozolo bakaka keno bitumba na bitumba budget ya mboka pe ezokende force régionale yango bazoya bobando pesa bango balipa kaka ya pas victoire bali esili mbongo ekokende bazoya wana bazaka ba mercenaires mbongo ko utana Kenya te gouvernement congolais akopesa mbongo achat d'armement logistique wana bazongo comment hein ba munitions wana bazongo comment ba tenue wana bakolata comment mbongo wana ezokende me bo réorganiser armée na biso pour renforcer la logistique na biso. On a des hommes forts dans ces pays. Israël a témoin à l'époque Zaïre a sorti première na target na tireur d'élite ba classe armée zaïroise première armée na tireur d'élite ba kendaka na Israël hein mais bo réorganiser armée na biso appui logistique, ceux qui ont moniqué tête aux anambongo. Signer les partenariats avec les pays qui ont des usines, Baba Sungabiso, tous les génies basali, mais les génies militaires sont là pourquoi? Pourquoi on parle de génies militaires? C'est pour la fabrication. Bon, le cabot on va usine, nos militaires vont commencer à fabriquer. Mais on ne paye pas normalement. Si on ne paye pas, ça ne va pas. Je peux te chasser chez moi à la maison. C'est normal. Puisque je suis le responsable de ma maison et de mon foyer. Donc je peux te chasser. Et pas dans la moni, si les Congolais décident, bon, si chez moi à la maison, c'est possible de chasser. Donc ceux qui peuvent Congolais, non, chez nous, ce n'est pas normal. C'est un problème de mais pas dans la darama. Ceux qui n'ont pas de modèle, ils ont aza pa nanga na ndako namona ka ne ba ko kanga bato ba ko benga na bato pe ne ba ko opération le ngona rwanda na mboka pona yo gouvernement ko sala mabe yeza nango ba solga bato bazoyima banzima bato ba skande ba chana bango rwanda moko te bakangi epe awo
mais déjà les fait aux machettes pour opération bimisa rwanda la mboka. Bon, madame ngai na bazaka sur fait. Bon, au moins opération on a pe gouvernement a profité te a pe sa pifo na bandeko bazana ngambo. Puisque le fait que ozo kangali susu bana mboka na bango oui. Nayebi ke batebele babake RDC za pays ya kimia mboka moko elingi makambo te tout consort mais mama hospitalité na biso wana lelo nde lukeli biso problème monika boyambi wana lelo ti ne tokombi nango boye moyen botonga Congo oyo ezate puisque à tout moment bozana makambo etumba ozola mukatongo etani téléphone ekomi ko zoluka na este kuni za ndenge ni ko senga na mwana mboka Guillaume Pemba muketo ko za Justin Kifuta pour to silisa bongo na mwana mboka Augustin Darama tokobenda yo nangoka muke Augustin Darama pona yo kolata tenue ba ko ba kesenge ba balata te pona kosala pona ko confondre te militaire na moto normal yali mabe non mais oyebi ke ordre wana na apprécier ngo comment un civil peut apporter le Pentagone à Latina Botine biso toi na colonie française ça s'est fait à Centrafrique. Donc, mon civil a la petite bottine, a la petite béret, a la petite tout consomme, même sous soutien au FARDC. Mais l'infiltré peut infiltrer à l'intérieur de cette tenue militaire, puisque Pentagone, à l'époque où il n'y avait pas de tenue, les militaires cherchaient des Pentagones pour apporter ça. Donc, à ce stade-là, j'appuie le gouvernement congolais, puisque les infiltrés peuvent se camoufler sous la tenue Pentagone. Donc, à la tenue, au moins, il y a Congolais, mais il n'y a pas l'équipe. Donc, pour la tenue Pentagone, je suis d'avis avec les autorités du pays. Puisque au moins il peut que civil au bandement na ka bovandi au moins il peut civil à la Pentagone au bandio ka sa soda. Là c'est militariser le pays alors que ce n'est pas aussi bien donc pour nous normalement ceux qui soutiennent FARDC ils ont la tenité. Il y a plusieurs façons de soutenir FARDC. Aux organiser une mission pour un soutien à FARDC. Donc ils ont quand même un soutien où ils ont au-delà plus que d'apporter la tenue Pentagone, madame. Vraiment, merci beaucoup. Moi, la mboka Justin Kifuta, vous allez bon président de la presse parlementaire, vous allez mon pandisango, vous allez mon mboka, ou comment la boulot lengeni ni mboka pendese ningani makasi. Tokuvuzi bande kona biso mbula na mbula. Kasi mokola lelo ko motone surtout soutenir FARDC, soutenir le gouvernement. Tokosuka wapi? Awa toyoki bongo accord. Tu peux conclave tu bon que ça na Nairobi. Oh ça l'analyse par rapport à yango. OK, merci beaucoup Maman Rachou pour l'opportunité pour soutenir FARDC, c'est une bonne chose parce que au moni esika bango baza kuna na Zamba, ou surtout baza na bitumba penza na front bazo bunda, et c'est to soutenir d'une manière ou d'une autre. Même si le plan moral, au moni nyonso ezo ba organisation nyonso ezo sala na Kinshasa, eza ko motiver bango que réellement toza bon kona bandeko baza na Kinshasa eza bien mais soutien wana ekoko suka bongo te ke to soutenir to ça ba marche oui to ko marcher na Kinshasa mais moto aza na front kuna so aza na condition bien te a obunda pété soki atiki mwasi na ndako na Kinshasa botindie na front ana eloko olia te azoyoka makanti wana akobunda te akope ko perdre combat kuna parce que aza traumatisé. C'est-à-dire, soutien wana autozoa ko sala, ya ba marche, c'est une bonne chose. Et sur le plan moral, qu'on motive bango pour que ba continuer bitumba. Maintenant, par la responsabilité à ma kasi pour que bato wana basala o biso nyos tozoluka na Kinshasa. Kinshasa te mboka mobimba, eza à 95% c'est le gouvernement de la République. Aluka apesa ba militaire wana ba moyens nécessaires. Et sur le plan logistique, financier, tout. Baza na ba condition ya bien. Ezala te awa na Kinshasa kuna zo bunda awa ayoki te kuna mwasi na mwana baza na condition ya mabe akobunda te. Donc je pense que c'est ça. Soutien ba marche, ba déclaration, ezala ba action moko ya bien pour sur le plan moral. Likambo ya conclave oyo ba chef d'état ba outil ya nini ya EAC. D'ailleurs je regrette regrette na ngali boso pourquoi le président Félix Akotse biso na kati ya communauté wana. Ah bon? La communauté pour faire quoi? La communauté est composée dans les pays entre guillemets pour agresser RDC. Le Rwanda, Burundi, Ouganda et biso toke kota na communauté na point pour auto code ça en 2019. To kota kuna koluka na oni. Et conclave voilà si ce que na conseil ngana ko pesa na chef de l'état. Félix Agoya ko quitter Kinshasa te akende na Nairobi. OK. Il ne pouvait pas le faire parce que fallait ala qui sa force na ye ala ndela yango na visioconférence
et ba biloko to etia lelo moni ba critique comme na ba réseaux sociaux pourquoi pas pour na présence physique na ye sinon soka kende ete to mona ba biloko to mona te lelo soki comme bato ba zoni ata ba nini ba carte na makolo bazo passer moninga mususu ozomona il pouvait pas le faire alingaki atikala awa alanda conférence wana nini asa on a visioconférence que ye moko akende personnellement kuna parce que bato wana baza autour na ye bon démarche ya ou Kenyatta na robo yango te na ko ignorer yango te mais na yebi mutema ne pété parce que même ye moko ndenga azana ye ou wana Kenyatta azaka entouré na bato wana Uganda za wana Kagame za wana eloko bazobosa tozobosa ezani Kagame eza eloko obomba te Kagame azoswa place au Mobutu azalaka na Afrique na communauté internationale ndenge za makambo ebele po sa na Afrika et comment oleka nzela Kagame wana et Félix Tshisekedi président de la République na saki oyo moto biso nyos to pointer doit na population yo moni goma te population ke aleka tina barrière pour que albito zo kota to kende biso pe to kende bundisa nani Rwanda parce que yende tozo citer pays agresseur et soda na biso utiko kufa lobia c'est ça kanda kaka nde biso so na Kinshasa bo kanda na frontière azana ngambo RDC ba soda Rwanda na ngambo abi trop c'est trop mais bino na Kinshasa bobeta tango ke la RDC est agressée par le Rwanda mais yesi ko azan face na bango frontière pena bo bango wana ba vandi et puis atali bo na pena munduki opeke e ko sa pe opération et alala epongite alaki si type wana c'est un héros et plus que be héros bo lela awa et ngai soki Congo ezaba homme sérieux surtout les hommes d'état et bembe wana foya Kinshasa ba rendre ba hommage même dans stade des martyrs avant que ba kundai tala mutu aleki barrière na biso akeiti bato wana ba vande na ba kiti po kidiba to et zaina militaire rwandais moko zaina vigile nde abia soto tiki muto a aussi sabiso ndai kokwe isaye ozomona c'est ça le patriotisme tala niveau moto ayebi ke kon nde na okende wana danger jamais pona ngambo atiki famille bato bakoko rendre ba hommage ya makasi na république bango wana mais to ki famille ko sa déclaration ba réseaux sociaux ba afficher ko tambolo famille ko regretter bazo senga mbongo esengeli mosolo bilo moka bongo de dédommagement onde ba gouvernement yebi bango te non effectivement famille eza droit na bango nde na utiko loba aboy moto bon na ko ignorer ba héros nyonso te lelo toke ozwa lino apamba Patrice Emery Lumumba na nini webi combien de millions l'état na biso a décaissé et ba otambusa lino et que Sankuru lelo qui sanga lobi Lubumbashi koya et ça 3 jours na palais du peuple avant to tia et puis 3 jours et la République a dépensé combien pour na Lumumba aza héros abundela mboka wana kutu moyeto ignorer zate mais ceux qui famille wana bazo réclamer pe pour na soldat wana c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal d'ailleurs soka dagi membre wa famille na gouvernement PCT faut reporter nani ministre de défense plainte faut reporter des plaintes parce que faut pas dédommager azo mériter ngo zate ke ba osenga ngo ba kabela bango c'est azo mériter penza dédommagement nani mutuana parce que à défendre nation ya onda ke okufa. Alors, tozali na congé parlementaire, ba député ba kei bongo congé, ozali moko na kati ya ba presse parlementaire, okaki bongo nungu ekoleka, ba député musu ba koloba kete na kati ya Assemblée nationale ba député ba rwandais, ye moko président Mbosso asaloba ki awa ba mororo ya de mororo ici. Analyse ni ko sala mambo wana pe surtout ndeto na congé poto oki mingi ba bazongi na ba place na bango. Moi je pense que pays na biso ils ont déjà infiltré depuis Kala. RDC ça déjà depuis Zaïre. Pays ça déjà infiltré. Mais je pense à un niveau où la personne mieux informée de la République est le chef de l'État. Il a toutes les informations. Ce qui est président Mbosso à Lobiango, président Mbosso est un proche collaborateur à président de la République. Sûrement il a des informations sur Yango. Et si cela est vrai, en tout cas, ndenge balobaki ke ba député belé ba kokangama. Là j'appuie. En tout cas, on a appuyé institution Assemblée nationale à la démarche en collaboration avec la justice pour que Batouana balonga parce que à cause de Batouana, ponga na ibangote. Na kolobate au poza morphologie boue. Wana moyena lo bango ezate. Mais bango lokola bazana ba information baza ba kombo Batouana. Et ceux qui to silisi Batouana na niveau parlement et ceux qui baza ya solo. Et je pense que au moment même rébellion on est kokita parce que soki bango baza bango bato bakitaka na base supposons que za bango ndé mutu ba ko appuyer M23 baza derrière M23 wana o aza ko agresser biso mais naza na information ya député moko rwandais te ougandais te
la personne mieux informée, le chef de l'État, le président de l'Assemblée. Parce que le service union de sécurité, il a une information. Merci beaucoup. Voilà, merci. On a beaucoup de président et presse parlementaire, Justin Kifuta, on va payer sa point de vue, soutien na gouvernement na biso pe FRDC pour na bongo kolukaka kimia ekota na est kasi bali bongo pa ntengo bende to la kaibino na bango ne to rebrosser penda actualité ya mboka mwana mboka raf nde to kwemba siko na ngunga oyo opesa pena balimboka mbote kasi pena eloka motu yali ndenge bakoloka bino bwali bapandisango bwali batu ya mayele pe ya bwanya lolenge ni boko opesa pe gouvernement maboko pona ko penza kimia na est mwana mboka raf. Alors nakanisi ndeko Rachou bandeko oyo ba précédé ngai bango nyonso ba uti ko pesa bongo ba piste de solution pour na kosilisa oyo nyonso ezali situation de sécurité et d'insécurité où ils ont prévaloir depuis plus de deux décennies na est ya pays. Alors pour ngai il faut qu'on condamne le problème par les causes et non par les conséquences. Conséquences ezali nini? Conséquence de la situation est est du pays, ezali ba tuerie, conséquence ezali ba pillage, il y a des ressources minières, conséquence ezali ba viol notamment, il y a des femmes congolaises les lois ezali les sous respectées à travers le monde parce que bazo violenté, bazo violé par les rebelles. Et le gouvernement ezali na incapacité ya ko sala nini, ya ko protéger ba peuple na. Alors ce qui na makambo etali ba cause ezali d'abord ndenge nzambe apesa biso na mboka na biso ba potentialité minière ya ndenge na ndenge o ezali rechercher à travers le monde. Mais na yango ne mboka na biso toujours tozalaka nini tozalaka perdant na ba révolution nyonso esalami monde. Souvenez-vous que aujourd'hui pour faire les téléphones portables oyo tozanango monde entier, les yeux sont braqués sur la République démocratique du Congo. Révolution, et Kalaming était à révolution, ils allaient depuis le 21e siècle. Les lots, on parle de batterie pour que le véhicule puisse se déplacer na batterie lithium. Oyo wapi chargeable, va charger les lots, véhicule, pétrole et gaz sous la circulation dans quelques années. Solution, c'est la République démocratique du Congo. Vraiment. Na minéraux na biso o ezali na Katanga. Mais lelo biso tozala ki perdant na matango basali nouvelle technologie o ya ba téléphone, ordinateur lelo bazo recourir na o etali ba coltan na biso na est ya pays tozala ki perdant. Jusqu'à ce jour nous sommes perdants. Mais maintenant Kalaming était monde peut basculer dans une nouvelle énergie technologique o yo wapi ba na énergie o yo ya ba batterie wana e kozala rechercher et mboka na biso ekopesa yango. Mais les autres sont perdants. Non. Solution est que il faut gouverner à prendre conscience. La conscience aujourd'hui c'est que les jeunes au bazar nord Kivu, au bazar sud Kivu, bazar Ituri côté la zone minière côté coltan et Zali or et Zali. Qu'est-ce qu'ils font? Bazali encadré té. Bazui par exemple d'une manière artisanale, bazui or, bazui coltan, mais ils n'ont pas de preneurs. Ils n'ont pas de preneurs à niveau du pays où ils trouvent les preneurs où? Dans des pays voisins. Et maintenant, Rwanda déjà a joué l'eau qu'on a compris que a commis ce qu'on a armé. Par exemple, parce qu'il faut qu'on y ait que 1 kilo, il y a or brut, il y a 64 000 $. Ce qu'on a joué en 4-5, on a payé à des preneurs à Rwanda. D'une manière, il y a clandestinité, à sortir dans la Kekuna, à soutenir, il PC des zombons, qui n'ont pas biso. Alors, soit il y a un monique Mikaratonezali, Azali accompagné par nous, par les groupes armés, je n'encourage pas ça. Parce que les groupes armés, c'est ça. Mais maintenant, les gouvernements congolais, par l'entremise, il y a la Banque centrale du Congo, devraient mettre sur pied la place où il y a un pays qui s'est implanté dans la province. Pour faire quoi? Pour acheter les minéraux. Même à prix beaucoup plus que peut-être un pays voisin, Babani ko soma ba minéraux, na biso Banque centrale a commis ko exporter. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les Rwandais ont tapé la poitrine pour dire que Azali producteur, il y a coltan. Mais au Rwanda, il n'y a pas de coltan. Vraiment.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Rwanda, prend nos minéraux, nos coltans, acheminé en Rwanda na Kigali et il exporte ça dans le pays et le monde entier aujourd'hui, ceux qui basent na poste à coltan, au lieu de mboka na biso place au biso penda basala yango baleki na Rwanda parce que Rwanda ne mutazo ça la publicité ya mboka na ye pour dire que bingai nazali na coltan. Mais pas na biso toza na minéraux wana nyonso. Aucune politique gouvernementale est mise sur pied pour vendre l'image de la RDC sur ces différents minéraux. Aujourd'hui même au niveau interne. Bakoloba ke toza na lithium. Na niveau interne. Bakoloba ke tozali na cuivre. Mais so okei kaka na ok par exemple ata na Mbanza Ngungu. Ok na Idiofa, ok na Guadolite otuni mwana ndenge nini est-ce atikala komona ata nani même na photo atika ko peut-être na cuivre ezalaka. C'est ça. Il faut maintenant qu'il y ait une politique à combien plus forte raison Moutou Azali na Kuala Lumpur, à combien plus forte raison Moutou Azali na Tokyo, à combien plus forte raison Moutou Azali na Massachusetts. C'est difficile à koyeba ke mboka na biso ki preneur ya or Azali na Massachusetts, Azali na Thaïlande. Mais la sortie des crises de tout ça, qu'est-ce qu'il faut en général? Comment ya koyeba yango ke mboka na biso? Il faut maintenant que le gouvernement d'abord, je viens de le dire, a d'abord une politique de vulgarisation à travers le monde entier, dire aux différents pays que Congo est un scandale géologique, est justement utopité, est chimité, c'est une réalité. Voilà, tu es exposé. Or, tu es exposé à foire internationale autour. Tu as constaté à foire comme la musique, comme festival, comme la culture. Non. Journée portes ouvertes. Oui, la salle, stang, wapi, minéraux ya mboka biso différents minéraux par biso moko déjà toujours yeba ke minéraux tel les araboye ou to bengi pe ba pays mususu ba yé pona yango. Alors, deuxième chose na muti ko sola yango pona ko silisa makambo ya guerre à est, gouvernement na biso azali na responsabilité ya ko instruire banque centrale a bana ko soma minéraux na biso o ezali exploité d'une manière artisanale par ba jeunes ya Ituri ya Nord Kivu, il y a Sud Kivu oyo bazokende pe na zamba parce que biso toza scandale géologique. Okoki ko pekisa mutote ke aya ko bimisa ke ngana za na diamant. Okotuna ete ko zwaki yango wapi? Pona mboka na biso ko betaka libaku bo etali okanisa ki libanga omoni yango ke ezali diamant. Oketeka yango. Alors tiko soki ozwi libanga wana muto ko soma yango azate. Rwandais aye ko se présenter. Ne yango ne to pesa force ya Rwanda. Maintenant tozoyeba que avec les nouvelles politiques oyo wapi gouvernement wuti ko mettre en place pour na ko kata ba partenariat wana tozo soutenir yango. Et yango tozo senga que et continuer bongo parce que to coincé bango contre Myriam Makwanza afin que Rwanda baza les sources na monopole te. Sakima ba pesi Rwanda qui va exploiter ba minerai à Sakima. Ndenge zawa ezala tegaga tozo benga pe tozo lisu likola lisu ya koyeba pe na niveau gouvernement que ezala te justement kaka ke ba sali yango na ba papier mais toni to mona yango sur terrain que Sakima oyo ezali entreprise rwandaise ba pesa ki yango ndingisa ya ko exploiter minerai na niveau ya Sud Nord Kivu et Maniema espace wana nyonso ba na ko exporter yango ekende ba kata relation wana ba imboka ba oyo bazali quand même na ba mbongo na bango qui sont susceptibles et capables d'investir dans notre pays dans le domaine minier pour ba exploiter yango ba exporter yango bazala quand même na permission wana et puis gouvernement a sa charge de soma minerai na biso moko oyo ezali na maboko ya ba exploitant artisanal afin que Rwanda a kosi la makasi ne les CDP. Vraiment. Alors Kagame azolela le longa nazo yebisa yo Kagame azolela. C'est la raison pour laquelle ce sont des pistes de solutions de sortie de cette situation qui a endeuillé notre pays. Des années. Trop c'est trop. Il faut que le gouvernement base a toujours appelé une charte. Maintenant ceux qui ont indexé déjà le Rwanda qui yene mutaza sima makamwana, maintenant il faut le coincer dans tout le plan. Vraiment. Alors moi question asuka ba question à curiosité muke ba imbo ka ba koloba ke place matanga ezali ba sekakate ba lobi nani concert ya Wenge ezali maintenu le 30 na stade de Martyrs. Bon point de vue là on a 1 minute. Moi je trouve que wana izo s'inscrire dans cadre il y a distraction, dans cadre il y a loisir. Mais je vous dis que à ces moments où nous vous parlons il y a des gens qui meurent à l'est du pays. On doit quand même faire la part des choses. Même si on dit que notre pays est un pays mokoboye,
qui est béni par sa culture. Mais je me dis que ils ont inscrire dans le cadre, il y a loisir. Je ne peux pas vraiment prendre beaucoup de temps pour commenter cet événement-là, que je trouve que c'est un simple loisir et qui ne peut pas être commenté ici. En tout cas, je préfère me réserver parce que la musique, c'est tous les jours qu'on a tout l'anango, tout ça. Il faut maintenant que les gens réfléchissent autrement. Ce genre de choses, oh, il va tirer la catastrophe des martyrs. Oui, ils allaient brèche puis nazo fongola. Et quand ils ont net na wuti koloba, ils allaient voir dans le stade des martyrs, bah tirer, bah stand, il y a diamant, il y a or, il y a zen, il y a cobalt, il y a nyonso wana likolo ya table. Basengi d'abord baimboka bango moko ba kende ko visiter yango. Ba bani ko sala publicité, on invite les médias à travers le monde. Ba bimisi mbongo ba diffuser yango à travers le monde pour dire que scandale géologique à RDC ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité palpable qu'on peut toucher avec la main à Ozo de Kanaka Tamboka Biso. Et voilà, dans ça les preneurs, les investisseurs viendront. Les investisseurs vont se rater que ne pas informer bango que biso tozana diamant, ya amoni yango pété. Ou bien aucun moyen échantillon. Non, il faut qu'on la dise que Tozana Yango, par exposition, par les journées portes ouvertes, par la vulgarisation. Alors, c'est ça, vendre l'image de son pays. Ce n'est pas dès que ça y a une culture, bon, sur les qui a minéré, les investisseurs, à gauche, à droite, et les pays, résoudre les problèmes. Nous devons sortir dans la distraction, maman. Même au lingo, c'était. Tobeti tobini ndomboloti et futibiso et lokomorote. Voilà. Totali ba théâtre ba bezo moko oh pasteur moko sala ki boy oh nini photo moko boy. Maintenant les Congolais il faut afanda les Congolais il faut abanako réfléchir sur comment on peut transformer un minéral na biso wana ba savant na biso ba zawapi. Bazotanga na ba ista bazotanga ba nani bazwa temps parce que tout le moment tozali kana ba secousse ya biloko ezali fitilité quoi. Maintenant il faut que les Congolais puissent faire quoi? Pour se chercher à réfléchir pour comment mettre sur la table les débats scientifiques et technologiques afin de faire que notre pays puisse se développer. Merci beaucoup. Voilà, balobaka oye bandara malamu sukara malamu. Merci beaucoup. Na bino ba ebozala ki vraiment ebele pona kolanda bongo li solo ya lelo ezala ki bongo penza masolo na bapandisango. Lolenge nini ya ko bakisa loboko na o etali bongo mboka na biso FARDC pona ko bongisa bongo kimia pour na kotia penza kimia na este o ezali bongo esiko ebumeli bongo na kokoso o bandeko na biso bakufi ebele boki bongo bapandisango mayele penza o ya bwanya lolenge nini moko na moko apesi point de vue na ye moko na moko apesi pierre na ye pour na kotonga bongo kimia na este biso tolobi na correcteur News TV Rachula Caramel tolobi boye soki ozali pe na likaniso esengeli pende ya moto ya pona komima pona mboka pona este pona bandeko na biso kuna pona FARDC yaka plateau na biso yali polele pona kwa bongo lisungi ya moto nyonso soki pe ozali na ba idée ozali pe na ba question tinde yango kaka wana to répondre yo tolobi vraiment merci mingi na ba soutenir biso le boss Yannick Matungulu balobi le boss ye azalaka bongo docteur de diamants merci na Roger le combattant et puis Roger ML Yannick Matungulu to bossa na kaete merci na Olivier Massamba na Newcastle merci na Papouche merci na Maxime Ndambi merci na Baebolinga biso merci na Papa Mapasa l'autorité morale kuna na Feu du Sud. Merci Nayo, Simplice Tumba, merci Penza na bande de surtout, merci na Miss Léa, moto ayebi ko maquiller, malam pe ko sala ba décoration misala ebele. Merci na tribune de femmes et alliés association de femmes de médias, merci na Bino Penza, merci na la presse parlementaire, ozali dirigé par Justin Kifuta. Merci pe na cellule de communication bazali pe ko soutenir ba FARDC na marche ba ko sala bongo mokolo ya samedi. Tolobi ba union surtout ba ko pesa maboko na bango na mboka pe na gouvernement pe FARDC tokopesa bango pe tokobetela bango pe maboko merci na bandeko balaki na sima caméra ba basala ke bolanda biso malamu balobi les coordonnateurs Corneille Kassongo et les autres bango pe bien ba izalaka wana merci na bino boza pété boza toujours connecté branché merci na Patrick Ngwangwa kala mingi te bozoyer na ba analyse na ye o azalaka bongo tout le temps na bino na tribune boko découvrir nini akoyela bino mokolo lelo alors biso na bino tozali ka moko Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir
toutes les informations crédibles et fiables. Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.